loba no ya. Ya mibale ngapi na oluka na longwa bayamba ngai. To bilongo longa na biyamba yamba oyo yo. Yo. Ngai funa longo yamba ngai. Oya olonga okuma. Non na fona longa bo yamba nga po bakino suiko fanatika longwe kuna bayambi. Donc ngapi funa longa bo yamba ngai. Fanatika longwe na ye o bo yambi. Fanatika longwe bo yambi. Se ngapi funa longa bo yamba ngai. Ngapi funa soba bla po fanatika longwe bo yambi. Oh, mais mon qui maman to ça bon son propriété quand même. Fanatique à longwe. Oui yambi. Sur azala déjà oui comme 16. À longwa gola mata le ya oui to comprendre. Au longwe warrior fanatique ba yambi pour le bani. Pour da fanatique au bani. Puis ba ninga no fanatique sentiment pesi ba ouais ada fanatique lo la bino longwe. Ah lo bani lo bani ayo lo bakuna sa fana na bino. Ayo lo bani. Oh. Mais c'est un silia. Continue là, on a plus sur 2 minutes. Fanatique à longwe. Sur que moni gola moni 16 parole 16 ndo yambi est normal parce qu'il y a longwa gola mazaka mwana lega yaya. Akoma suna niveau likolo wona est normal. Mais mutu gola ngai kalsu na longwe wa na komi gola bo yambi ngai puna lobani. Biba ninga na seba do kom kalsi wa to c'est les gars vous êtes sérieux ou quoi? Ba tu nyonso ba pesa ngambote on a répondre bangote. Bambote na bino boza ebele bolinga ngai bopalangani mokili mobimba na pesi bino bambote bolimbisa na otala ba commentaire te mais boye ba ke na lela bino fort boza ebele bolinga ngai na pela linga bino. Je salue la présence des grands prêtres mères la première Nzambe Seigneur Dieu tout-puissant zala na biso yeso cité et bokebelo mabe. Tout ça contre batbo yamba te mais tout à la ba to yamba fanatique lo wanga lo bingsa longo na bingsi yo fo longa ba yamba yo ngana okana juka na matana pa na olungola kana ba panela bokompa ete na match na ende ko longwa comme ça bato subata si ba kita ba yamba par exemple olongwe na yo pa va nabisayo olongwe variste. Et mon de tout ça là, un mot tout à la rapide l'eau mo boy. Et ça fait le mot ba charge te ba kilo te quand même. Ngai no longa mo msuna panela. Soit bings préparer de longa déjà ba yamba biso de to beta ngo dada. Et na sens mutombo. Ya na sens. Fanatique lo wanga na longa bo yambi ngai. Pona lo banini. Il a pris pendant son moment ko ça pona CP Sabino elle on a pris bodo CP là. Non maman TikTok non lobi on a commentaire na selo non lobi TikTok na mutiba na obimiswa na commentaire na yebi commentaire wana ngo bimisa na yebi na tout soko sala na sala capture d'écran na mona ngo to tout soko Hello ezanga ngai na bosala ande ko sala ngo capture d'écran. Très bien. Ouais, toujours quand même. Ani cerveau. Ouais, salut la panel, salut Nzungu. Ah, mon ami Nzungu. Ouais, cerveau. Naebi sayonde wana. Bonjour. Yo ebi. Naebi sayonde. Mais elo moko pena na baksa. Na landi ndeko moko ya Gaulois. Alobi mutu akopekisa lisusu mutu te aya neti na ba panel. Donc bato boyaka awa bozui déjà argument. Boyaka. Parce que bato ba peksa bino baza ba hypocrite mon frère. Boyaka na nzungu ezali kaka loba vérité toleki na biso o bakanga biso ba micro kuna hypocrisie bokenda osani kuna lobi bango moko basani nini cerveau ata yo moko Nzungu na solo momoni ngaza vrai ola na Nzungu yo ebinga très bien ngaza vrai na ba cerveau na maîtrise on a maîtrise dans ngote na loba te pe na loba loko pona sepelisa mutu te pona faire plaisir na mutu te
Parce que si on a le bel, on a fait plaisir dans le découvrir les faux inanga. Tu vois? Mais et là qu'on a matière plus précisément dans l'obaïsa boui. Bandeko bana panel boyo kanga est vraiment très très important. Au moni surtout pour nabiso bato fanda en Europe na poto. Na lobango. Moni moi na poto tout sans exception. Moi na poto nyonso tout sans exception. Tout. Wa umeli na mikeli en expérience dans nord. Wa landa mission na sima échec. Moi na poto tout oya kendaka kofanda na studio azela babwake libanga etant que aza parent aza ba responsabilité marambutu les échecs. Omoni nzungu musique oyo batebele boye banenga okumbela musique yote. Omoni ngana esa remettre fois ngana naza fan ya musique ya Firegola. J'aime l'artiste, mais Epic Sangate qui n'a aucune musique à faire. Dans le bailoko, mais il faut un panel na yo. Moi, mon artiste préféré, c'est Firegola. Mais Epic Sangate qui n'a aucune musique à faire. Fali, je l'aime aussi, étant que Congolais artiste. Mais ma préférence, c'est Firegola. Au moni, batu oyo, basala raki, nazana kan oyo, na finga mutu oyo, ceux qui na longwe na rokende bwe. Basala biloko moko basi rendre compte te na oyo bon basala ka. Au moins, la normalité, na conscience à mutu. Déjà, ce que comme il finga mutu, pour mutu ba lingo mingi, pour mutu ba toka, oza mutu moko créer ba dégâts belé na société. Je ne pense pas qu'il ne konabi soit les défenseurs. Oya saliwana, c'est un bon choix. Au moins, nzungu, problème est à partout. Na banda kutu na ba foyer na banda kutu na ba relation nous se problème zaka mais tant que vous problème na yo au résout dango te au résout dango bien te ça veut dire tika koloba te mais je ne Boba accéléré ba minute pour assisa oloba mais 16 yo ozo remplacer ngai tout ça na tozo kabina mais finga te nazo yo kanga pe non ah kuna ngapi nga kofinga te mais je ne pense pas que sorry pardon so bat basili koloba je pense ngapi na za occupé oloba ki okata mbamut problème ezate papa d'accord je ne pense pas que papa est réveillé moko na conscience mappé je ne pense pas même artiste na biso munene mboka fali pour je ne pense pas moto tout a finga fali na côté à faire soit longi pas faire qui pas fali ozoyer bande ko se détromper moni batana ezesus teza mutu moto o finga fali pour na faire soit qui pas fali ozoyer azate to mutu a finga faire pas fali soit qui pas faire ozoyer tantôt bagolom boloba o nzungu yemo loba keza PC lengi je ne pense pas que les défenseurs yemo be fiera kozo yaka pembe na jamais batana buzoba eyate ndeko na ngai ozana poto batela poto na yo oké na kini ba refoule yo omoni o nyoso oyo ekomeli eza ba retomber na ye alors ça en plus so talié bien même malgré ton live te mais tali mutu mo sala ki live na yazo sa vidéo en plus azo makambo wana na Sony papa tous aba analyste yo mutu za famille na yete ni cousin ni ndeko ni proche moko be papa fala kabelo 1000 euros so $1000 papa ata bazana ken grango wan ni zesu ki ingratitude wan komi ki bondoki ki bo solo diongo. Hein? Pourquoi boy? So kabwana mutu ndenga kimia. En plus zobosa na oza na Kinshasa. Omoni eloko sale bunga ezampiaka pasi na galère. Non qui ne betete. Qui ne ebete bien. Qui ne ebete tan ebete pena bien. Na akomi mundu te. Tia akoma kaki, akomi velours, akomi mwindu, akomi marron, ainsi motambola bebo mone suste. Eza pasi na nzala mutu sale bungu. Yango mona batu mingi na kini o ba finga ka fere pona fali pupa eza pasi na nzala o ba finga fali to fere pona nini eza pasi na nzala ndeko na nga wana assez de tromper je ne pense pas ba golo o ba sala ki oneza benga ngo tielengi ba otinde ba kado wana po asopa ba plan aloba mais je ne pense pas je ne suis pas certain que papa Hervé to papa fali pupa ntimba bato tout ba fingaka lelo n'attend le 2026 bazwa bango batsa côté je ne pense pas
Je ne pense pas et je ne crois pas. Et loko ndeko nanga na sali abeti carte mabe. Abeti carte mabe. Yazo bosa na ke fali aza mutali tutu Yima lo bakata ya la bay. Ndenga za bongo bakati pe na la na biso na ba warrior ndenge ba ko se désabonner na compte na ye. Donc bakati pe na ya la bay pe ata mutema te ba gaulois ba gladiateur ba Merci koyamba. Servo, merci Servo. Merci Servo. Donc voilà. Kulutu Bix. Tu as 5 minutes au Kayo. Vebixola litonde. Vebix Migolo connexion. Soka zate te mal tozio. Bakali. Olobi? Yom to botoli bakali titre yale ke. Salut Mkolo. Tozo Kayo Vebix. Connexion, hein? Aïe, 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 aïe. T'es mal, Connexion angeza bien. Te pesa mutu musu comme ça na bonsako. T'es mal, tozo kayo ndeko. Bonjour 16. Bonjour bandeko Bolanda biso. 16 omoni na mokili oyo soko lingi batu ba respecter yo. Personnalité na dignité na okoteka ngote. Il suffit que oteki biloko wana eza biloko oyo ezalaka na prix te mais eza na valeur eza important. Ndeko na biso aza na personnalité te aza pe na dignité ya kobatela te. Mutu tu oyo azalaka na poto oyebi ke soki oza mutu oyo odepandaka na ona mutu te okozala na complexe ya mutu te okobanga pe mutu te okose respecte pe okotia ba biloko mo tobenga boundaries na anglais eza okotia lokwa ndeti mo ba limite moko boye oke mutu ata ya kofinga yo 16 to po ya kofinga nga akobanga parce que ayebi ke mutu ayebi koluka mbongo. Ndeko moka uti koloba awawa bato balandaka ba artiste bato balandaka ba artiste na ba ane oyo eza échec parce que toyebi ba artiste nde ba vivaka surtout na musique na biso ya Congo toyebi bango ndenge ba vivaka. Donc yo vanda ofinga na yo artiste moko boye na public po na kosepelisa ka moko boye lelo lobi o changer obibe bandeko misusu pe ba mibengi balobi ke oyo transfert les plus chers ya ndenge nini bozana ba événement ou ezoya ba ticket to teka mate bozo teka ba ticket ndenge sengi bo teka te mais bozo sepela na eloko moko boye ya buzoba bandeko na biso bozana ba événement oyo ba date eza ya kolandana awawa ezo senga ba ticket tekama bosala promotion ya koteka bino bozolanda buzoba 16 yo moko uti koloba awa artiste aleki na chaîne ya munene place na mboka o concert ko beta